Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala yelo karatakate ya ona benga yo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi Kendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mbote na bino bande kubalandia magazine KND Kinshasa na biso, bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Na compte ya ba élection primaire ya parti républicain en France, 7 candidats se sont affrontés na ba débat télévisé pour la séduire électorat de droite. Et indaki mabe lobby entre ba candidats na ba primaire ya droite na France. Une quinzaine de questions pour chacun et 60 secondes pour chaque réponse. Deux thèmes des alaki abordés, d'abord l'économie et le social, la sécurité, identité et terrorisme. D'entrée de jeu, il faut qu'on signale que pour le premier débat na primaire de droite, l'audience était au rendez-vous. En voici quelques temps forts et à débat. Ndenge chaque candidat a kotisaki babord. Nicolas Sarkozy a expliqué na bana mai tout ya parti républicain que ye aza na expérience énergie yango alingi koza la porte-parole ya majorité silencieuse abakisi lisusu que a boy France ya ba bavardage mais alingi nde France ya ba action. Mais Nathalie Morizette, l'unique mwasi o aza kondongwana na batata akoki kotika Sarko azwa avantage ya golte. Abwaka ki boye. Le recyclage, ça marche pour le déchet, pas pour les idées. A proposé Boepo na ko aider ba parents enfin que bana ba réussir na école, batonion so o balingi François Hollande Tena Marine Le Pen ba participer na primaire oyo. François Fillon a boy bazo baye a bomi bana mai pour la koloba boy. Il n'y a pas deux candidats qui ont déjà gagné la primaire. À s'adresser na ba français boy. Vous avez la possibilité de prendre le pouvoir, alors prenez-le. A-t-il conclu. François Copé a quai droit au but. Botimbeli ke ngande naza déterminé peu près. À côté ici du sous-loko, je veux une France qui pèse dans l'Europe et fière de ses valeurs. Alain J.P. Mbiaka a été bas la terre. La lutte contre l'immigration illégale est une priorité. Bruno Le Maire a lobby boy à combattre l'islam politique au ESA pour gagner terrain en France. Jean-Frédéric Poisson a défendre impôt pour tous pour naye mutu akofuta kaka impôt en fonction ya oyo akoki kosala. Mais déjà pour la premier sondage, Alain Jipende aza donné favori. Yo mutolingi kaka kibokonzi mais projet de société na yo eye banité. Tala exemple o eleki lobby na France Zoaide, Kinshasa et l'équipe partout. RDC Mboka na biso eza classé 288e pays au monde pour na PIB faible ya ba habitants na ye selon dernier rapport ya Banque mondiale. Banque mondiale na dernier rapport na yango et publié Mboka na biso RDC 288e pays, c'est-à-dire dernier pays au monde. Na makambo etali produit intérieur brut pe la kisi lisusu que 8 sur 10 habitants bazo vivre na pauvreté makasi. Pe eza ko se faire sentir à travers le pays. Bakino o pe baza victime ya conjoncture bazanga ki malobate na micro ya KMB. Soki bango balobi bongo donc ba constater Banque mondiale oui kasi a remarqué a moni que toza bongo et yo ko boya ngona ndeni parce que déjà congolais moko a vivre na combien d'abord kaka na wana incompétence aujourd'hui ngana ko kolobeza na gouvernement eza na gouvernement parce que gouvernement naza censé ya ko mema population azala na avenir moko meilleur toza pena ba l'échec oh na ba l'échec ezala ba o baza pe premier ba l'échec donc biso peut-être tola ba l'échec
rapport à la position de la Banque mondiale à bon, c'est toujours le gouvernement. La responsabilité, c'est pas le gouvernement à mettre en œuvre le mécanisme à relancer et puis cadre na biso pour bandeni ya komata. Pour dernièrement avec la réunion na bango Troïka, balobaki un peu évolution ezanase. D'où bakoluka ba matisa pour na mboka na biso ezwa place na ndenge premier ministre abanda kango liboso. Mais il y a des experts au gouvernement et bazo travailler sur ça pour na koyeba ndeni ya ko réduire quand même l'impact wana vis-à-vis na biso. Problème tozana na mboka na biso c'est le problème de production. Tozo ko produire penate yango zo mona keno toza na ba defet wana nyusu tozo ko mingi ko za bloco libanda maintenant c'est biso moko na kati toza na bloco yo et ko produire biso mbongo keno économie so ezala pena kitoko donc pas à gouvernement na biso en tout cas basala batika ko kanga mato ineti bazo mona teneti bazo kate batala pe bango baza ba parents baza pe na ba bana o bazo tanga ba classe o ba vivre na Congo ba souffrir baluka solution moko a bien attente moko a bien bameka ko trouver solution pour au fur et à mesure to meka ta ko mata malembe to longwa ba échec pour sa propreté. On a des gens qui sont compétents intellectuels bato bazana ba capacité makasi mais to servir mboka na biso te poko loba pour l'économie mboka na biso to za penda na zéro donc lokola na mboka na biso to zali na produit moko te oyo ko pesa biso économie ngata on atambola na nzela ou bien na koti na bureau mo boetan ba ebisanga tozana diamant, tozana mercure, tozana coltan, tozana boye. Mais tant on a eu kotala na caisse à l'État et loko moko ezalité. Budget na biso e mataki, ba yo kolongo le susu, ce qui 20% le susu. Et tikali le susu déchet. Classement là, je ne sais pas comment est-ce que baza ko tenir babiloko wana. À ce que je sache makambo ya mboka ezala kaka ba gouvernante. Il y a le gouvernant comme le gouverné. C'est-à-dire, ils ont la gouvernants, ils ont la biso peuple, la gouverner, pour se mettre ensemble. Moko na moko apesi ba vie na ye ba sengi na ba konzi o baza na responsabilité wana ba jouer rôle na bango pleinement pour na ko relever défi wana Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction Kenbe Sololina ba maman ba ebisa biso soki mobali na yo aibisa oki asalaka na ba bureau mais oyeko découvrir après quelque temps que asalaka na ba bureau te aza mwana verni to pe aza commerçant. Et toi, maman, on peut réagir ndengeni. Des fois, le bonheur, il suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur. Magazine Kenbe to yena ko solana ba kinwa ba ebisa biso mingi bana basi soki ozana mwana mobali mo bo vivaka na ye o yebi que asalaka na ba société minene ezana mboka na biso a nzoka nde asalaka ne kuna te akosa yo asala na ye mwana verni to aza cordonnier to akombaka na ye banzela ezana ngo musala me ye ayebisa yo vérité ya musala asalaka te akosa soki o découvrir ye une fois na nzela za ko lekoza soit na baninga na est-ce que vous avez toujours na courage ya ko vivre ne to réaction na ya liboso ezala ndengeni. Na oboya po modèle mamba na nenga zala mona na musala na ngana oboya musala verni wana bakamani aso bayoki ba oseka ngana oboya vraiment non na oboya po na musala soni ba mona ngai mobali na nga sala musala verni non c'est pas non te na oboya ayoka soni po akosa ki ngai ke asala kana yokutani na oboya mbala moko mais soko lingi même mobali no makasi même ata kosa ki oko sepia non mais soki pena même olinga ki oko découvrir kosa ki oko boya ebe faut le ba vérité. Pour ça, la vérité est la position. Que si vous avez pas de bisengo, vous avez un cas. Maintenant, on les gens qui découvrir que Singa na osepia nango. Il faut na kima parce que na bandai mabe. Bolingwa bien ça qu'il faut ça mutu vérité ni yo sala ka ton bozolinga. Déjà so kosié donc ezali bolingote. Donc na komi ko éviter toute vie na nga mobimba. Na olinga tout monde na sauter parce que na bandai mabe. Pour vérité Dakar et Sungaka bon so ipo kosinga totambolika na okosa wana ndo kosi c'est mieux vendre na okosi tikanga nga pena vala soko ebiki ozanani osala nini yebisa moi sino vérité ezala beza basi nyonso te ke bali bazaka ba matérialiste nyonso te ezala mususu pe alingi ne yoka ndengo zali na façon wana nda sepeli na mais tant yo kosi elero découvrir vérité oboya catégoriquement oboya na boya vraiment ya solo na boyi po na nga moko vraiment personnellement po akosinga eza lokuta akosinga nanu
akosinga vraiment grave eza vraiment lokuta mo grave mpona nga tokokata na mokuse mpo nga nazalaki na espoir nayebi ke nalingi banquier mutu munene asalaka na banke aza bien ntango mosusu na moki azoganye na verni yango ayelaka nga ekonvekaka ngai mais sikoyo pourkui lokuta munene bongo mpona nga totika boyoki wana réaction ya bamama na micro na biso epuis mwana mobali moko réaction na ye ekuta alobi ke ye soki badécouvrir ye bongo eloko ya liboso abanda mbongo okima alors eza malamu te déjà bato bamoni okoma kokima na nzela loba vérité ya mosala oyo osalaka mpo mbongo oyo oyelaka ye mikolo nyonso eutaka na mosala na yo wana oyo ozowangana ya verni to ya cirage mais ntango adécouvrir yo omoni te ke mwasi oyo olingaki ye mingi operdre ye mpo na lokuta donc linga balinga yo ndenge ozali ke opesa impression ya oyo oza te ntango badécouvrir yo ebebiseli yo makambo mosusu. Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Écoutez, envoie selfie. Écoutez, sur la photo. Tout ça est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Tout ça est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Tout ça est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Tout ça est comme ok. Buka kingo. Écoutez. Envoie selfie. Écoutez. Sur la photo. Baparents bapesi bapon de vie na bango na micro ya KNB soki mwana na ye alobi ki azali na besoin ya kokoma ministre. Penda kwenye ikoni mbali Lelo constant et salami na Kinshasa que ba Congolais bazala sous na confiance à ba politicien te par rapport à ba vie sociale oyo baza ko vivre. Et puis yango to ko tuna ba parents ba meka ko yebisa biso soki mwana yo yebiso kalinga comme ministre to député est-ce que okondima to ko boya boyoka ndenge ba parents balobi na micro ya KNB. Sepela c'est le ndenge moko alingi nga papa pe na ko sepela conseil na opesa ye asala musala ndenge démocratie ko senga. Alors, sentir qu'il a une ambition pour qu'il y ait musique, mais je lui conseillerais que aille la classe normalement parce que métier à ministre, na député à la raté. Mais pas comme un député na ministre, il faut faire la filière normale. Il y a cours pas comme un député na ministre parce que du coup on n'est pas né député, on n'est pas né ministre, on n'a pas un diplôme de député, un diplôme de ministre. Il y a des choses qui sont bien, puis il y a une makubanga pour vie politique za kana makubanga ba menace za ma vie politique mwana ngai bisinga i papa na kuzala député na kuzala intel na bandi siko ku suivre mouvement ya mwana ndenga zo tambola réellement et outi na motema ou bien ezali sentiment alors na zo tele mwana ndenga zo tambola ndenga zo tanga soko réellement ezali nature et comment na misala na Ba parents nyonso ba bike ba ko sepela nango parce que oza idée moko malamu mais soki mwana bakisi métier likolo ya ambition wana ekoza malamu mingi parce que diplôme ya ministre to ya député ezala raté Kinshasa et l'équipe partout. Balobaka l'apparence est souvent trompeuse to sali constat que batu mingi na Kinshasa balataka d'une façon de sensibilité soki otuli question ko lobaka kolanda ela te inanga te zeloko o nazali ko refléter te. Caché
Na Kinshasa bato mingi mpona ko se justifier bazanga ba argumenter. Yango magazine na bino to mener enquête mpona koyeba soki mutu azolata mabe akoki pe ko se justifier alobaki na lati na nga ezaka ka bilamba mais en soi naza bongo te mais boyoka ndenge bakino balobi par rapport ya habillement. Façon elate la balinga so mibali même nga nazo comprendre ngo te. Mon jeune garçon muso alati pantalon serré kanga dadi slip libanda nous sommes un peu ça les mots passe au tala bimboka na misole mo lo ezate pour ceux qui lo makasi alaki jeune garçon ko lata bongoti et loko na ko koloba en plus pona bande ko na biso ya basi mingi lelo ayebika ke soka lati bongo nde mibali ba moni soka lati bongo te ba mona ete jeune fille azo préférer alata mo loko mo be ko tirer mibali ba mona ye alors bongo nde eza pena propreté ceux qui to zongi muke sima na ancienne époque ba mama kala bazalaka soko tambola soko lati po mona ta sous-vêtement na ya pamba eza passe ta soutien ka ya pamba eza passe abana ko lata normal abana ko se respecter moni na ebite so na benga ngo eza envoûtement to eza nini po babiloko o ba Nigeria balata ka babilamba wana eza babilamba ya scène ezaka babilamba te otambola nango kosala kotambola na balabala. La plupart ya ba jeunes filles ici surtout ba jeunes ba bimasiko balinga kolata ba mwa mike ba leko ebise me bilambo be na kala ba chene ba no lata ba bilambo ba la télé ezala te ono la lata nga elamba ya nango elamba nga cheli te mo yo achete koma sa vitio lata boy bino ne banzele boyo talisaka bango pona kala bilamba ne bano lata manga pa ba cheli so moni mutu alati bo seka ndumba textuellement ndumba ba vrai banzele il faut lata liputa donc pour moi na mopene neza affaire passe mais lelo to comme mona to ebate monde yango eketi wapi toujours comprendre te toujours mona ba fille même bana ya trop bana ndako quoi bazolata ba biloko moko devant papa maman en tout cas vraiment et ça maman c'est vraiment comme tel té alati mabe ça dit mso la tour mona ma et là tellement ko zo mona même ata papa vandi apona nini boye et ça la bien té bana biso baye bande ko lata baye ba biema nini ba ko lata devant biso ba maman pour ça la bien toki ndenge bakino balobi na micro ya KNV donc elamba ilakisaka mutu ndenge nini azali. Il y a un adage qui dit l'habit ne fait pas les moines mais on connaît les moines par son habit. Kinshasa est l'équipe partout. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Nakala ba église ezalaki ebele te kasi moralité pe ezalaki vraiment makasi te mais lelo na Kinshasa ba église etonda avenue sur avenue mais immoralité ekoma ya makasi to ebite pona nini mais bakinois balobeli yango na micro ya KNB. Tena bosa na mosika ngokenda kozwela ngai Nzambe monene boye mosusu aza Tina misisa na ngai anzotera Magazine KNB to yoko sola na bakinois bayebisa biso constamment tosali kala na ntango akala ba église ezalaka mingi te mais immoralité ezalaka ndenge eza lelo te mais lelo ba église ebotama ebele partout na avenue moko okuta ba église ebele mais immoralité ekoma makasi donc makambo ya bien te na ba société place tozozala yango toyeto tuna no bakinois bayebisa biso selon bango nini ekoki kosala que immoralité ezala makasi ndenge wana église communauté wenze na bango po ezala mabondeli ya tongo il faut kaka kopesa ya pokwa kopesa ya mili kopesa ekomi
place ya kolokela bango place bazolekela mbongo koyo lokola bato bakomi ebele église mpe ekomi ebele mabe mpe ekomi ebele na kati ya église mpo na bato tobongola mitema te baprofesia lokuta bapaster baloba lisu makambo ya nzambe te tia dimi yaka na dimi likambo mateya eza lisu na eglize 30 minutes ifalo te ya liloba nzambe yo komi kaka yaka na dimi liloba nzambe elobi boye pesa $100 okobika te ya bana nzambe liloba nzambe babongola motema likambo ya dimi eza te na ntango ya kalwana ntango toza komona Jean Baptiste avant abanda musala naye ayebisi bato ke bobongola mitema na bino parce que bokonzi ya lola ekomi pembeni na bino ete bajeune bazokende na église mpo na kolingana o nga nde nazokende boye nazokende kotala kaka bilenge ya basi nalinga ata moko mibale na église na biso bana basi mpe na église bazolinga kaka kolinga bana mibale surtout bilenge bato bazobebisa église mikolo oyo okomona elenge moko boye ya mwasi ayena mwa mimi zipa awa afandi na ye na kiti sikiliste emonani siko wana eza kopengwisa moto loba eko mikolo ya suka omoni bible ndenge ezoloba mikolo ya suka bato babanda olanda baeglize kaka bazoyeba lisusu te makambo ya masumu baeglize mikolo ezoteya mutu kaka bakopambola yo okobala okende poto me moyeba te ya mutu atika masumu aluka vie ya libela wana bakomi na bible eza te yango nde ozomona bato baokendeka mpo na miracle me mpo na kobongola mitema te boyoki ndenge kino moko alobi apesi point de vue na ye selon ye donc ya mabe ezaki baeglise ntango ezobotama ebele bapasale ya nzambe mpe ya lokuta bazobima olie ya koteya bato maloba oyo ekomema bango na bokonzi ya likolo te bango ekomi kaka mateya okokende po to kosala boye donc bato conscience bazozwa conscience te na ndenge bazotambwisa vie na bango donc yango wana ezosalaka immoralité ezala makasi mpo basale ya nzambe misusu mpe bakoma koluka mbongo olie ya kobongolisa bato mitema me mbala nsima tokokende koluka mosala ya nzambe mpe aexplike biso pourquoi moralité ezokola makasi pendant ba église eza ebele et puis masumu ezokoma kaka makasi ndenge tokozwa explication mosala ya nzambe mbala nsima Kinshasa et l'équipe partout. FC Renaissance Fibo na Fibo bakokutana dimanche 16 na ASV Club yango ba supporters ya Renaissance pe ASV Club bapesi ba pronostic na bango. Nongola chemise, allez ningana mulunge mama kota nango imanango passe pas déjà ya asuchoko kende na ye imana ye Renaissance toro minimiser tazan équipe mais avec club a gagné Renaissance soto tie belé za 3-0 résultat ya match yebanaka 90 minutes na kati ya terrain. C'est vrai, entraîneur a réclamé le na Top Congo, baza ba favori puisque ba les équipes à monnaie n'étaient minimisées bango te. Alors, ba 5-0 wana bango va chanter tout le monde en na terrain. Ce que zabongo te surprise des alliés d'entraîneur na biso lobi. Donc ceux ba lendi moi muke ba kozwa 2 mais ba to ba 5 ba ko suppose que Renaissance pe baza ba cité bon ba yo be. Pour la Renaissance va 3-0. Oui, 3-0. Bon, baza ba no biso bongo la bango. Marqué par ça, moi, tu vas jouer, vétéran, bon, et ça, pour Baroum, pour ça, pour tout ce pays, ça, bango, tout ça, mais 3-0, ça va assurer aller. Les bangos pour Balobagi trop, tout ya, au tobe, tes championnats, mon que tu es allé na foot. Mais bon, mon, si plus c'est ça dimanche, de bam mataba qui t'a basé loko balukaki. Des années, bam mataba qui t'a moko et kangamana filé. Biso, tu lui as fait plaisir là. Bah, on a 4-2. 4 Renaissance va gagner 4-2. Ce qui est le FC Renaissance, c'est qu'on gagne avec club. Avec les coachs Ibenge qui entraînent avec club. Comment s'écrira cette histoire? Donc, devant ces défis-là, on ne peut pas accepter. Donc, Tokoki ko admettre ngo atamuke te. Ndenge kaka défi ezalaki yazoloba Mazembe Akimi nga Renaissance bino fita mutu bobiki saka yesu na kutani na ye azako loba. Et azwa fimbo kuna Chikota kozwa pas avec club. Mais dit Renaissance a gagné avec club. Donc les habitants Banzoko, tout ça c'est le terrain. Donc on a dit que biso to gagner bango. Ce qui moko na biso ne koti ba ko longola ngote. Ce qui ka to tie moko
bakolongola ngo te mais bango ata so batie mibale biso totya misato nga na bisugira barwandais na ye bango na mabale te eza première fois nokake joueur rwandais basome na Congo mais na yebi 4-5 ya vita moto akoka sisoka te et puis toya tuna Sarkozy aza wana donc eza poison. Innovation sur innovation, Bokolanda toujours et encore vos actualités aux allez que dominer na Facebook. Tofongola atu Facebook ya lelo na dossier ya double nationalité au ezongi lisusu à travers le député national Toussaint Oyo alobi que article 10 ya constitution eza violé na ba animateur ya ba institution Oyo baza na double nationalité. Yango eza conformité car la nationalité congolaise est une et exclusive. Asengi na ministre ya justice aya na parlement apesa liste ya ba politiciens binationaux pour il faut ba bima na ba institution. JC Mvwema alobi ako porter plainte contre Sami Badibanga. Soki eza confirmé que ye aza cité comme détourneur ya mbongo na groupe parlementaire UDPS et allié na déclaration oyo ba pro Badibanga basalaki alors que ye aza jamais trompé. Ba militant ya MLC Ndine Ndenge Jekoko alobaki azwaki soutien na bango te na makambo oyo ekomelaki ye alors que Oneti Mbondi wa Mbondi na William Canon bazalaki kosala ba émission ebele pona ko dénoncer arrestation ya Jekoko. Na atu Facebook oyo ba surprise ekosila te. Botala mwana oyo ya moke ndenge aza ko rappe na Chiluba bien guitare. Oyo ndenge nini tokoki koloba ke Luambo akufa. Mokitani na ye te. Me ya Chiluba sikoyo. Banga bilago jina je. Asa jina je. Dokta wani di bada waji. Olivier jina ngada. Bo mara Dokta wani di bada waji. Olivier moyi weba. Dokta mi ya shina dada. Shina muyomba ba wetu. Unozie pantalo moya. Ataya kungo. Dokta wani moyi weba. Bo mara di badai. Dokta ko babanji basago. Abayi balongo mukanda. Babanji kwambilanga na bonda. Tabasuku yagenda kana mukuto. Abatula kutinsa sam. Tumba visa wa kunkuto. Arababanji batula kunkuto. Abayi balongo mukande. Kunkuto kujano français. Aboya na Chiluba nashi. Atu Facebook tine ya ko forcer ezate. Po ezobimisa bango kala. Vraiment kala makasi. Kinshasa eleki partout. Merci Bozalaki Ebele pour la présentation à Mokolo Alelo et Komina Souka. Botikala toujours connecté, branché, scotché. Na magazine de Bizo le Belarabino ba réalité à Kinshasa, bo okuta na lobi na édition ya Tanya Mavambo. Kinshasa et l'équipe partout.